binoko era za mwana ngiringiri te era bauta voyage bauta mboka na mama bango bayaka era na ndekwa era mwasi mama na bango uti na bango voyage aye na bango akoti libala nda akotaka libala na era na ndeko na mwasi era ndeko na mwasi na kocha ye miniature na vine nyonso awa yo pe afoto koma ka musika era ngana na lobelo te na introduction yo pe ke luka vinanga na lobelo te era na introduction kaka na mona on dirait mutu ne sala te na concert no ebi keti na finga Sarah ti na finga Diego ayebi nga koleka batu nyonso sur internet oyebi yango bien mais tango sala yango osatanda na nini ke nde Sarah répondra nga te aobanga majabu ali boma na mutu na onga banga ka nzambe na respecta ande batu na yoka mpe conseil nazwaka ba mama wana en considération. Combien de fois tata po aloba nga sur yo na tika Sarah zande kona mobali tika. Combien de bordures yo tout elanga na internet cha na répondre au temena na dossier vino eza a. Mobali nga loba nga ka tika Sarah. Tika eza ndenge na ye. A osuka même kolonga na to kuta na fara na obeta ye. Era undima iteke na régler yo et comme il local imesano. Soro yo o beti bordir nga na beti kara na frime na kwena nga na respecter ba mère oyo beti bordir et comme habitude dire wa bisinga ale fungwama trop c'est trop yo ke soni mondire yo kananga na yo sonité fungwama o mesana ki era nenga zawana azabe era ba utamboka na mama bango era non na beti li solo famille ba Ronald Pona zaka moi on a lo banana introduction ebi poni na koti live era tiko benga batu il faut assumer to katarando te yo so benga batu ndeni yo ko benga batu te yo tika ngana yo to keti na suka yo peke ne ko luka matière ko benga te kende ko luka matière e bongo zo ba o komi era makasi te bo mona nde ba beta na parité munoretenga mesa zana la sabido c'est là ba beta ga poani botu na era za danger public na ndako abanda ovanda a viola muleki ya camarade na ye na ko satin bana kasavu baza so na bina zwa ba demande na baona maicha bango na ko satin mais wana ya matière lelo te era oyebi masolo na ngana beta ngana ka fondé te ngana fonda te ngana saka penda à la recherche de terre fertile osoka terre fertile terre eko bota mbuma ndenga na lukaka zera papion bakali oyo zame fakila lala mais taboli na chino kokolala te era bakali na moli yo pe la dossier là mais dossier galero na pe mamukie na ligira ça ba mélange te ça va me prendre dans la tête il faut que je sois focus era nga luka na ope la tikeli opeta luka matière luka la ba matière mais ayo oyebi ke na taper wa côté te oyebi ke na identité no ngale na za na identité era ayebi ta on akangisa kai na parka kalamu na pesa ka identité na mubimba era o mekaki turo muto obenga ngazati parce que babanda opekiso ne babanda opekisanga batu ba mona après concert à pasteur Mike modèle au finganga na ekirina wa basendi na sala droit de réponse te na respecta maloba ba mikolo et comme habitude na comme bokola yo noko za na une éducation ratée yaya na zozo sur éducation era tika kobenga batu na koti live oyo pona ebiso tiko benga batu zira na moni demande moke a zira na koti na moni eti na kotelo bana kasavu Isabella lola mais waka zoba moninga na ko finga muto ayebinga makasi te muto ayebinga makasi na ofinga te muto ayebinga makasi pona za na ba réserve omoni Lisa ofinga Lisa mais Lisa yebizo Voilà.
Wata na sonité koza camarade. Très bien. Donc au bosani même que Lisa na matière na yo mobimba mais au finga kabato. Et rozwami hein. Ya bio. Ya bio. Era, omoni era oyo abandola la na cyber café. Asumbaka na chasse abwaki na terrasse place au sukolezata donc au sukole pa ba Ronald. Abwaki na terrasse. Era. Cyber café na busu jano na kwa nchab. Yoka to pesa ba de Sarah. Na live boka lobi ke yemta fo. Toyo côté, Lisa toyo côté. Na mona raison ngo elone za na live moko lobi ke yemta fongola la fille moko ya internet boy camarade banani. Yemta fongola asalela abetela ye travaux ya fin d'études nani na cyber. Wa c'est quoi ça na cyber café. Attends ça na cyber. Attends ça na cyber café za ke informaticien là na cyber ça. Tandis que azali na camarade na EP camarade ne comme on Ronald otozoloba Ronald pe azaki informaticien. Alors à un moment era akoma pe ko sala pa Ronald akoma ba koma ba camarade ba koma ko travailler ensemble. Era ake ko kosa na famille ba Ronald. Ba koma ko travailler ensemble te Sarah ba koma ko travailler ensemble te. Ronald engagé qui ayokela ki mawa asa place on la te. Ronald engagé ye na cyber so bakangi cyber era tikali ko lala wana. Voilà. On travaille ensemble. Tu sais, moi, musala. Chimpa ka $25 par mois. Siko yonde Ronald, tellement comme ekola la wana, Ronald maman bango, que camarade ne moka na place au vanda te, bona bala la na cyber, era kosa maman ba Ronald que asa na famille na Kishasa te. Nzoka, auta mboka yana maman bango na ya naleki na mwasi. Kombo na ko tande kono miniature na za sans pitié. Bazava na mangai. Bazava na mangai. Numéro 101. Studio biango wana bipai wapi mama banga utaka na elibala utaka na mboka yena ndeko na mwasi baye kokota libala pa paka baota kotaba tabukavu era to yebi bien papa chimpaka era to yebi yo penza otapa kote fala ko finga bato finga na réseaux sociaux ya ngana ko kene ko chela yo micro na mangai kuna au salaire grave era to chemi kona mangai bato bayebi eko tala era wanga na mama na bango pa ba Ronald awanga na mama banga loba no ana famille awate ti mama ba Ronald bandima era koma uvanda na bango ezaka po alobaka za na famille te alobaka na famille te za mutu era oyebi ke mama bino tile la mela lotoko na lisala kuna oyebi yango tali se motema mpiko na sosa merci ososo ba précision hein ko bonga yeba tendeni te ososo ba précision era na bina zana na identité papa zate il faut expliquer que kenda ndaka batu bayambiye na motema boboto mais après na suka wana kenda a viola moi na bango ça faut expliquer bien ya na bina ta komi na dossier violité ozoyo ka te mama na identité era makambu to lo na identité OK nano na identité papa zate yango na zaye bisenga bi era na dossier no na yebi mobimba na poto na onengo kenda nyoso to yebi do yondo zana wa kutu ko omani bato ba yebi yo ba finga bango oza malheureuse parce que maman o amema o 9 mois na libumu ozala incapable ya komona corps ya mama na yo ya suka mama akufi aozongaka su te eza
pour asuka il fallait komona maman mais maman kufa oyate pourquoi parce que tu es malheureuse wana mbongo bato na motu na yo wana mbongo bato na motu ya mwana nao ya ba charge pour le ndo zana so kufi charge wana mutome mango Stéphano wana mbongo bato tu es malheureuse ma chérie omoni na mboka no ya ka mboka no osomona mutalo ngwe Kongo akobwa ngunda akyo sala exil na Dubaï tu es malheureuse ndo zano lela ozonga Kishasa kimuyibi na onde katisa o makolo Kisasa crabe grâce à Maëlle hein? Tu es malheureuse oh malheureuse au saranatin maman kufa au mona ta cercle à maman te maman kendaka aboui bon no masumu yo moyibi mutafuta ba prix nango c'est ta mère parce que hier ça va couvrir yo moi na so azo ça ma bé conseil gratuit il faut qu'on frappe à moi na sévèrement ta mère azaki muto ebisa oke nene oyibi mbongo anoela madinga zongi sa kende ko luka noela bondela esenga e pardon mais bo sala bras de fer na muto kya muto boyebi pe tada manoela te boyebi pe place sous sa mbongo na place e utarate maman kufa hein tu es malheureuse ma chérie maman kufa pona yo c'est très clair na live ali boso tango mataka pa mida olobani mbongo wana nazwaki yango pona traiter maladie ya maman ezali mbongo moyibi maman obika ndeni o traiter maman na mutoki ya bato ya moyibi olepo osimilie soki ezalaki ya solo osalelaki yango maman pona ba traitement pourquoi kenda koyiba koke nosenga nani noela madinga pardon te po noela pe alobaka na ye me azalani mutakanda te oyebi noela fallait que lukae ya tala mbongo na traiter maman limbisa ngai loka na sana internet na kobanda kobunda na ka na futa nyongo po anino kenda ko ndima na parquet te po na parquet atoko ndima nyongo ateza ya $100,000 ndambu futa po ano ndima ka ngambu te ke ofuta kangwata ndambu po ano osanga ta mauvaise foi wana babenga ko comportement bescroc parce que muto sale loko na côté ba se présentaka crabe